www.congoasika.com. Donc masolo nze oyinda mule la koti. Bota yakana minute oyo Congo Sika, Maxa Sika et l'équipe en 24. Donc on y est le 4 octobre hein, pour tout le monde qui a failli à monter le 4. Biso na biso 4 oktober. Alla måste komma till biso na biso 4 oktober. Vi ska festa hela natten. Masola mikolo babi ne zappe pas bo salawana. Congo ya sika ndenge tolobaka na langila bakitise la soki e commando de bord ya Mai Kalambai bakoki ko lemba échanger ya ngolo verir même na ndako soki bakite komi ya kala bako changer ba chacho ya sika tenda. Congo ya sika suka la masolo. Maurice Premier number 1. Premier number 1. Na mituni yo na ebale nani ya petoli moninga Joseli Mapuata tala basimetere na ngebusa ni mosika na ngako na bolingo yo pesi sai James Jamila soki na me pembe komi koina momoko bana o decide yo lingamba peto yango komi osundolela ngai Joseli zunga bile yo komi okinelanga moko Mapuata yo bandi na coin yo moko est-ce que parle bonsoir balandi nyonso tu ya émission na biso ya vrai ou faux na kati ya Stockholm. Tozali lelo lisusu na suite ya émission na biso na kati ya émission na biso ya vrai ou faux. Ndeka bozo mona na sima bilili kuna ezali Eric Photo ba image ya kitoko ya pepele oyo nyonso tunde bozo mona ke nazala ezali Eric Photo. Mbote na boss na ngai Maurice Premier papa malamu na bengaka ye planificateur moto alinga batu Maurice Premier mbote mingi siko zali na voyage na misalo zo sala po Congo Sika etambola na pesi lisusu bino nyonso tu obolandaka Congo Sika www.com mbote mingi tozaka na kata site na biso ya vérité site ya malamu site ya solo oyo ekisalaka ke bino ba mama bino ba famille na monde entier bozwa masolo ya bien bozwa masapo ya bien makambo ebongisami pona bino ka toza na kati ya Stockholm ngai ndeko na bino mama na bino la sage de Scandinavie mama Louise na ye lisusu na poko ya lelo pona masolo na biso to solo laki oyo ezolakisa biso na kati ya Suède na kati ya monde que mabala ebele ekufi pona kozanga confiance donc lelo bokolanda lisusu masolo ya kati to bombeli bino na pesi mbote mingi na Betty Mvwadi na pesi mbote na Maurice Premier na pesi mbote na 007 yo moko yebi kaka mutu oya lobaka pe batu nyonso bazoyoka na pesi mbote na bilili o bozomona Eric Photo bino nyonso pe bozolanda mbote mingi. Bienvenue balandi ya Congo Sika www.com topesi bino bonsoir tokomi lisusu liboso na bino lelo ezali émission na biso lokolo elekaki pona nini mabala confiance ekufi na mabala yango wana toye kosukisa po ebele babengaki topesi bino merci mingi na bapel na bino bino nyonso bobengaki bosengaki lisusu boencourageaki en tout cas topesi bino merci mingi. Na pesi lisusu Maurice Premier oyo azali boss nanga unificateur papa malamu na pesi yo mbote mingi yo bashini pamba isiko za na voyage mbote na technique na biso Eric Premier Eric Photo so bozo mona kaka mama na bino la sage ndenga zo bima kitoko ba image bien boyi soki oza na posa ya bazwa yo na anniversaire bazwa yo na nyonso lingi Eric Photo azali na sima na biso azoyoka yo azotala na pesi lisusu mbote mingi na ba oyo nyonso tu balingaka congosika.com. Lelo toye na suite ya émission na biso toyambi mupaya na biso azali awa boko découvrir ye
sans plus tarder na leki kopesa mopaya na biso à se présenter. Merci Maman Louise na koyamba sungai mukwalelo susu. Ngana zali Maman Pauline koko ya bakoko. Mama ya bana pe koko ya bana. Na sepeli mingi kongwa sika abengi sunga lelo pate na présenter sous mission yo lekaki liboso o bato asepela ki nango basengi biso to sa suite nango. Nazo kopesa mbote na ya eve mwana ngai ya liboso ayi kopesa mbote na ya tati mwana ngai ya suka na yo kopesa mbote na koko na ngai ya liboso Alda Lebo et puis na sukisi koko susu ya suka na zwi suka susu komo na ye eve aza vaket eve mundele na pesi bidon so mbote ayi kotika bana na ngai équipe makasi on entend nango na mboko équipe ya makasi ezali Wiva Mama Nzuzi Ambroso na yemo Mama Pauline loboko eza kosakana te. Tolandi mama na biso a se présenter. Ngai pe mama na bino la sage de Scandinavie. Soki bozomona makambu nyonso ezaka Maurice Premier oya linga batu mingi. Alingaka toujours batu basanga na bazala esika moko. Bongo tokoti na émission na biso. Mama Pauline azo continuer sikoyo koyebisa biso ayebisa biso place tosukaki ya soki ba o nyoso tu bandeko basi bakweli makambo wana nini bokoki kosala. Mama Pauline ayebisa bandeko tokoki kosala nini biso ba oyo mabala DG baby confiance eza lisusu te parce que mama lobaki confiance ekufi pona lokuta epa ya ba papa lokuta epa ya ba mama surtout ba mama asimbi lokuta makasi lokola asimbi buku apa kuna yekala ndi ba yeko benga lokola asimbi kese ya mbongo asa alikelemba yebisa papa te papa pe na kote na ye lokuta makasi alati kaka kilote na lipapo kanisi aza na porte ndako asa komi na te central yango wana tozotuna mama Paulina ba mama oyo bakweli makambo wana basala nini. Mama apo koko apo azana équipe na ye soko zana feti mariage anniversaire feti nyonso kozala nango mama po azana équipe na ye akuna matata donc kuna loboko ya mama po ezo kolamba organisation nyonso batu balia bandeko na mona tige ya likayabu epa koko apo na pesi micro oyebisa bandeko bazaki kozela yo na poko ya lelo pesa bango nini. Merci pour la représentation de parole, maman. Et là, on a dit que le bique, na ceux qui habitent le coutan de tondi. Au tuninga ceux qui motoyo, o ya zui kwa na osala ni faskoyo. O mabala c'est kufi. To osala sunini. Ngai pona ngai il faut otala et vendre na yo tout d'abord yo moko. Et vendre na yo moko tout d'abord soki libère no kufila ni pas libère kufa pamba tam se ba kufa bito kufa makambo lelo oki makabe banda kala et ça me ko lebele muta supporter ko kite ali e pasuki mais pour ngai eloko eleki nzambe zate pour ngai soko mondi ozui kawana vanda na se mitala babenga ke pa ya ça lokola ndenge yaki na histoire ya Jonas okoti batole wani nzambe azo bebisa mukili alingo boma mukili alingi ko boma boîte lingo kweya vedi yaki tanga so kambeli frika mbezala mutu ami tala na kati na yelo ko ni ezala ngai na sali nini o tengala za kamoto ngala kambote alo yope from tala pona nini eloko ne salami poni libana ne kufi eloko nini salami maki sami ndengo wana tant musulte otaki na rere moko mais rere wana askoyo eyeko komisio na suka mais na yebite soki mobali pendegi moko basi pendegi moko pota
libala penza la zota so mto vani na ndako vali bilomba le bozali bien que moto bakati na boyi te il faut le komongezala alo eloko wana fu moto na moto amitala tango mususu ozaka lokoso tango mususu ozaka lokuta tango mususu ozaka lokoso tango mususu ozaka lokuta tango mususu oyebi ko servir mbali na ndako te tango mususu oyebi ko servir moto na ndako te alors il faut kotala eloko wana eloko nini pona ngai na kanisi ezandenge wana. Ah, merci mingi mama na biso kasi motuna moko eye awa mbangu tokangi kutu tokangi telefone bandeko bolimbisa biso na tokoyamba sima bazotuna ngai eske eza kaka koko po mama Paulina to mama koko kaka ye wana po tomoni mpenza ye na ndenga koboy bandeko basepeli bamona soko s'il te plaît olakisa bamona soki pende ezali koko po. Ah, bandeko nakanisi bomoni ezali penza ye koko po yeyo akuna matata. Bandeko ezali ngai ezaka te Yesu azo kupokola mafuta yango moni tamusula ngengi eyani mafuta Yesu ndo ngengi singai. Amen. Tomoni ezali koko po nde lingaki abimena biso lelo na ndenga koboy ya changeaka nde kaka changeaka soupe na ye asali tige asali oyo na molato pe ndenge moko soki olingi olata kitoko olingi ozwa conseil ya malamu na kati ya Kongwa sika ezali mama Paulina aza na kati wana pona kosunga kopesa ba message ya malamu sikoyo tozotuna mama Paulina pona batu bana na biso misusu balobi bakomi kobanga mabala po bamoni ba conséquences oyo ezali bamoni ba conséquences na kati ya mabala awa na Stockholm ndenge nini ezokufa yango na tozoyebisa mama Paulina ayebisi bana na biso nini o baza ba fiancé balingi bakota na mabala o bazobanga. Merci pour na question wana na ko répondre boy bana na biso soki balobi ke baza ko banga pona okota mabala bo pona ko bala susu eloko na biso conseil ka moko yali kaka lokuta ye moko na mwana oyo alingo kobala to avandi alingo zwa mobali atala nanu eske amikoki eske nazali na boso na moloko na ngai eske nalingi kaka mutu moko bela ngi bato mitano eske ngai na kovanda penza bien ye moko fo amitala nanu liboso moko avant abimisa eloko pe abi alingi ta muso abata alingi ata mbali mibale to basi mibale ata basi misatu to mibale misatu bon ça sikoyo aoya ko ndima pote asaka prestige muninga msa bala kinga peda sta pe boy loko ye bala kinga peda ko bala te libala ezali malamu yango moni tango akala ba mama na biso bakoko na biso yaki loko na ngana zali mama Pauline muso ayi mama Anto ataka na bana na basi mama Pauline pe atana bana na mibale parce que au moins te mama kayo wala bité ngai mwana brengo bala bi mwana so abali mwana mama Pauline ekozala bien poto bi caractère mama poto bi famille ya mama Pauline ezali to bi famille ya mama Anto ndenge ezali yango mona tamba ko bala libala le mwana libala ekozala kitoko mais oyo yali ka to kutana balabala to na Facebook na internet bana ngai eza pasi bana nga bakoko na ngai ezali pasi eza pasi penza mais ngala moni penza eloko eleki munene fika kobanga nzambe kotambola na makolo ya nzambe nde okozwa mobala malamu mpo kozwa mwasi malamu mpo ova na ye libela. Tozwi conseil epai ya kokopo bongo sikoyo tolingi totuna mama Paulina ba oyo nyonso tu basambelaka tozomona nde baeglize etondi kasi baza na kati ya badivorce me tomoni mpe bamosusu bazosambela te bavandi na kati ya bamabala bo confusion wana eza ndenge nini mpo lobi mutu asambela mpo azwa avanda bien na libala. Merci mpo na motuna olobi na ngai mama tozokende baeglize ya solo mais tozosambaka mo nzambe alingi te tozokotambola kaka na kombo ya nzambe apesi grâce na motu nyonso tu mpo nzambe alobi ke ntongo ezotana
moye ali po na moto bato malamu na bato mabe azo pesa glace yango lobi te bato ya musu azo sambela te azala mobile avani na ndako oyo azo sambela mbala aza te nzambe apesaka ne glace kasi epusi malamu ebongi malamu biso toza kosambela totambola kobanga nzambe parce que totambola kobanga nzambe okozwa ka wana te kotambola kobanga nzambe kozingima nzambe yali ya solo mais tozotambola tozotondisa baba nga na moni tozotoza baba nazoba pete bango te ngai pe nanga mpe natolisa ba tozosala makambo nzambe alingi te ya solo bandeko tozwi biyano na biso epai ya mama Pauline alobi tobanga nzambe soki obangi nzambe nzambe akosaka te nzambe oyo depuis bato na kala bandimelaka ye ba oyo nyonso babangaki ye balongo ndenge mama na biso awuti koloba eza kaka nzambe soki ozobanga mama souligner malamu bandeko soki ozobanga nzambe kobanga nzambe alobi longola lokuta parce que loko ebomi mingi ezali lokuta longola lokuta bato nyonso basalelaki nzambe kala o basalelaki na kobanga ye c'est-à-dire lokuta ezali te bazwaki eloko nyonso to basengaki alobi lisusu ba église na biso tozokende kaka mpona kotondisa tozali pete kotambola ndenge nzambe alingi bongo sikoyo mama na biso alobi lisusu mpona ba jeune bazobanga mabala tobanga te topusana mais mutu oyo jeune oyo par exemple alobi ke oui alingi ya banga nzambe mama Pauline oyebisa biso ko banga nzambe yango toyebi te soki to bando tambola elongi na se to ndenge nini babanga nzambe. Merci mpona mutuna wana ko banga nzambe ngolo baboyi ko banga nzambe ezali soko ta na biblia mo nyonso na biblia mo bimba e bandeti suka nzambe azolo babi mpona lokuta soko lokuta ezali oko ozo sambela ozo bana langue nzambe sa piso ki likabona ya langue akobotola yango te mais mokolo ya suka nde eza na problème eloko eza monene ezobebisa biso nyonso na mokili oyo eza lokuta nzambe alingi lokuta te surtout quand ozwi ba telefone ozobenga mutu alobi mutu abengi alobi anazali awa te nzoka nde aza wana te alors eloko ngala moni pe eloko munene penza na kati ya vie chrétien ya lokuta so oza lokuta alors ezala tila moto kende na église vana na ndako ya solo tolandi bandeko bana na biso oyo botunaki bino batu bokomi kobanga po mabale zo futa lisusu te mabale za susu na valeur na yango te toyoki kobanga nzambe mutu tika oyo ezali lokuta tika lokuta na munoko wana okotambola na nzambe okozwa eloko zali kosenga ebongo mama lobi lisusu likambu ya telefone toyebi te soki telefone to bwaka yango siko to utiliser yango lisusu te ou bien mama limbolela biso telefone to ba Kristo basalela yango ndenge nini nazakile kamona boso ko beso na bakisela yo nazobi ke tozoko banga nzambe te pona nini toza la carte église moko na solokana ya Louise te so na commune mabonza na kioche mabonza toza ko abominer l'église na biso ngomoni nzambe azosala eloko mona kati na biso te azosala eloko mbongo te azosala te pona nini ya lobi ke bobenga ngai na kondima bino mibale biso basakana esika moko na kozala kati na bino soki azozala kati na biso te puisque mibale tosakana esika moko toza moko te bon ozala kati na biso ndenge nini moi ozala kati na biso te mais eloko ya makasi mingi bazo bato tokomi na monde ekomi na église ekomi na monde eza mawa mingi me nzambe akomi koya toluka moyen ya komibongisa biso tozona bato ndimeli yesu toza bachrétien so bapete komi bachrétien mpo bamonaki te bato moko na mboka hotel bazali kosala makambo oyo nzambe azali kosala bi te oyo baza bachrétien yango bapesi kombo wana mais biso tozonga apwana esenga kozwaka te tozolanda biso te tozala mouvement na biso ke tozosala ne mouvement tozosala ma église te na remercier lisusu bandeko nyonso oyo babengaki biso mpona mituna botunaki na ndenge bosalaki koyebisa biso mabe na malamu vraiment mingi balobi ke basepelaki
na émission oyo ndenge lekaki na mituna totunaki mpe mama Paulina ayanolaki biso na bobosana te nsima na biso eza kaka Eric photo ye mutu azosala ke mama po amonana azala asunga bino na émission oyo na kati ya Kongo ya sika yango na tozongi kotuna mama alobaki na biso ke basi bakomande kopesa mibali mbongo koleisa mibali yango na tozo tuna lisusu epai ya mama basi wana oyo apesa biso conseil pona basi oyo bakomi koleisa mibali kolatisa mibali basalaka lisusu te po azolobela biso makambo etali liloba na Nzambe alobi eza contraire na liloba na Nzambe siko mama yebisa biso makambo wana eza ndenge nini. Merci mama na oyo otuninga na suna lobela yo na ebandeli Nzambe asalaki mwasi na mobali tango bakoyaki na lisumu alobaki ya mobali ke yo okomona okosala musala po lesa mwasi oyo yo mutu okosala musala po lesa ye alobaki teke mwasi osala musala po lesa mobali mais wana ye mobeko Nzambe apesaki bango mais soki mibali mingi bavandi bazala mobali mwasi alesa ye nazolo ba kutati ba misu ba yebi yango bazoko o ba yebi likambo bazoko monango même na biso na mboka biso na Congo yaka na solitaire mais pas nyonso tout même na Amérique pas na Kennedy parce que selon na pe na Amérique susu eloko wana biso basi ne toko posta mibali noki oke ni mobali nde mutoko posta mwasi mais biso basi toko posta mibali mwasi ne mobali ne ko mwasi aye koluka mwasi aye ngala yebita na kimona muke mutako be chéri mutako be ngali boso mais ngala ko be mobali te mais yaso e koma nango mwasi ko be mobali autant mobala moki ba bengi ye na mwasi awsani akena yi mobali ba bengi na mwasi mais or que ne mwasi mutapunda mobali na pula mwasi na ngi mwasi wana mais yaso e komite mwasi nde alingi ale kolinga mobali pa munu bala kitoko mobile amoni mbala kitoko ona mona azali azabo gose azabo ite na bokoko na biso bana bokoko na biso mutaluka mwasi surtout biso africain mobile mutaluka mwasi mwasi aluka mobile te peso ko tali mabala mona te mwasi azimba ko bala mobile te mobile ni ko bala ka mwasi yango yali mobeko bana ko ya bokoko na biso na wana mama Paulina toyoki lisusu moto abengi biso asone biso alobi basi baleki mingi mibali bakoma muke alors soko zeli mobali ya kolinga yo ma Paulina yo ko tula na yo esili ovandi libele komi mwana suka fille niki ya quartier yango mo mibali na seki mibali baza mingi te mibali ba mukete Nzambe asalaki mobali alongoli mopanzi vedi mo mwasi nyonso to azala mobali na ye a defo que mobali na kufaki mais mwasi nyonso to Nzambe asala mokili mobali azala mwasi na ye po Nzambe asalaki mobali moko et pas un panzi ya mobali asali mwasi vedi asalaki ali égal et là te ko basi bakoko mokembala bakomi ebele te wana ya makanisa biso bato mais pas ya Nzambe te elobaki nani prophète moi le bito na tika nga moko Nzambe aliboteka yo moko te baza ebele mibali bazali ebele bazangi te bazali ebele toyoki mama na biso tolandi biso nyonso bandeko nga mama na bino la sage na zangi likamba koloba po oyo mama ya zobimisa vraiment soki ndenge tosengaki na kanisi tosepeli mingi mama zongi ndenge to solo la ki liboso ndenga yebisaki biso liboso yango wana to bandeko basengaki to tuna lisusu po basosola ki malamu te na kanisi mama zo yebisa biso azoko ko éclaircir biso to yeba lisusu malamu yango tozo yebisa mama sikoyo batu oyo nanu bakomi na kawana te nanu balesi mibali te bazako se préparer po balesa balakisa bakomisa mibali ba beau gosse basala nini. Merci maman basala nini eza te batika basala ngote batika bazo buka ngobeko ya Nzambe yango babito zo baka Nzambe te
parce que obuka koboka nzambe nzambe alobi te na kosasa paresse te si yo komosasa paresse ozomaki obuka nzambe. Oh, Mama Paulina ezali aza paresse te mais ezali nde kayu eza te po bakayu ezomonana te bapapa baza kose retrouver te kayu ezomonana yaya soko oluki kayu na bosolo soko oluki na bosolo kozwa yango kayu komonana ngai asa azwi pension azwi kayu te nakomosala malewa. tolandi biso nyonso bandeko na kati ya Stockholm soko lingi malewa soko lingo lia bien kaka tilapia oyo kasi tilapia bazangisa omukuwa na kati oyepa kokopo okokutana na soko lingi na feti na yo batu balia tiji ya likayabu bandeko kokopo azali wana pona ko azozela kutu 007 aya Mama Paulina azali boss Maurice tango zokita epa ya mama po okolia kitoko malewa ezozela yo yango wana bandeko to zongisi micro epa Mama Paulina parce que to komi vraiment na suka ayebisa biso liloba ya suka na tina ya alobaki na biso to kangi to longola lokuta ekomi mingi na ba chrétien na ba oyo bazo sambela te lokuta eloko liboso oyo ebomi ba foyer na biso ebomi ba foyer nyonso na kati ya monde mo bazaki na États-Unis akuti lika même problème na Congo alobi kaka lika moko wana awa lisusu na Europe kaka yango wana Simel Makiese yo yebi yo kati oyebi yo moko makambo ndenge ezoleka Mama Paulina azo panza wana azo kokate Mama Paulina yebisa biso le conseil nini aza pona kopesa na mboka na biso mobimba. Merci Maman Louise femme sage na sepeli mingi koyoka ndengo pesinga solo bina basuka pona bana na ngai na bakoko na ngai na bandeko na ngai loko na pesi ngo ya suka conseil ya suka on a pesi ba mama na ngai ba na ngai ya basi to banga nzambe to ebana ko ba bosolo nde okangola biso ba na ngai ba mibali to eba ko ba bosolo nde okangola biso ta ndenge mukilezo ko beba likola lokuta ngai pola ngai na monika yango wana yango na bite tala bosolo ndenge kangoli papa mambakasa dedi na États-Unis bosolo kangoli na mwasi na mama bébé basali mariage après libana bango basali 30 ans baiko bana skoyo na mariage ndaka nzambe alors que ezali bien il faut toujours la patience c'est l'équipe maramonyo surtout nadako bwaka kashama ifeti na boka ba famille kashama tout mitano na bino yango wana natiki nyose pa na bino koko mbombo ntazako pesa bino mbote bino surtout nakini famille kashama tout mitano na bino yango wana la pesi la plus belle ma bibi kashama ya nzukaka kitoko ti lelo waka a changera te bongo na bibi moke balela bimpe ba bibi lukama nde biso balela bimpe o ba yebi yango ba koyeba ki bana manani alors na sengi papa Maurice naza kozela yo na yebi ki naza koya po elilu moko ezali ya munene boss premier naza kozela yo oya puisque tango yo koya na olection loboka mapoyina te comme ça okono lo basango kune pa yo zalaka na noria nango ya bona kanga liboke ya mwa mbisi po memela ngo mama Alléluia. na pesi bato so mbote o bayebi ngai no bayebi ngai te na pesi Maurice Eric photo moi nango akangisa nga bilili o azo sala ngana bangebungebu o azo bongisa nga te mama nanga tonga temi azo tema na kate écran azala ndenge nini papa mitano oyo yango wana ok toyoki mama na biso kokopo lobi oyo ye akokaki koloba pona biso nyonso tokanisi tolandi merci pona bao nyonso tu balandi émission na biso lelo boss na biso
yo moko yebi papa malamu ozaka na biki rouge yo boya na yo mabe mama po azozela yo na kati ekipe munene ya akuna matata liboke na yo ya malangwa ezali ekota mungu ezozela yo tobosani te événement munene ezoyela biso awa na kati ya Suède eloko munene bafungoli awa bandeko ya propre ya kitoko ezoyamba batu nyonso Kaskito afungolisi eloko moko ya biso bakongolais tokutana tosolola malili ekomi koya etozwi esika ya kokendo bomba na pona kokutana masolo ezali bongo biso na biso ekofungwama le 4 septembre 2014 na kati ya Stockholm na pesi Simel Makiese mbote mingi oyo asala agenda mataka avion tout le temps Lolo mbote na yo Betty Mvwadi Edith Muya na pesi yo mbote mingi mwana kalate bromona ina bilili journaliste na pesi photo Eric photo so bomonika la sage ndenga zo bima boy bo sepela Eric photo mutaza sima azo sukola bilili na kati ya kongwasika.com toyambi bino topesi bino mbote mingi o azana ba événement na ye o azana makambo nyonso ya lingi koya kokutana na biso pona botalaka bilili ya kitoko bongo soki na fête ekozala ndenge nini yango tokomi na suka émission na biso topesi bino nyonso mbote botikala malamu tokutani mbala sima. Kito bon ka playback de kas a nyati kaka masolo donc mingi Congo ya sika mingi eloko makasi.com de kas yaka rapidement yako zo petit nyati la bango nyati na stoko ba sentir masolo zo Dieu m'a sauvé yo Dieu m'a aidé Dieu m'a sauvé yo Dieu m'a aidé Dieu m'a sauvé allez Dieu m'a aidé Dieu m'a sauvé ba jaloux ba dogi le 4 bon pour le 4 octobre balobi eza mystique quoi donc balobi eza Kaskito mukonzi ya bajeni tout ya Scandinavie